Pamba. Mbasu. Oh, mbasu on peut y a tigre. Donc banana jeune mato pena boué. Si na ba partie intime na yo au femme bala moko. Congo Température TV. Ba comédien tout ça na bolingo ya mbebo. Mais ya mité maté. Comprends? Donc to lingana kaka so tout le monde ndeko nanga. Na suka so pesika mu Congo. Bon. Atubi ombele okufi. Congo Température TV. Bomi Chico eza malade te. Parce que pour lui Azaki n'a bien en bonne santé. Azaki vraiment en bonne santé. Et écoute Azaki bonene. Banga nga eza Ethiopienne liboso na ye. Congo Température TV. Nous vivons dans le maman. juste comme au PC. Tolinganité. Ngana uta Dubaï atano Dubaï bagena mbasu. Oh, kana Dubaï pamba. Kada Dubaï. Mon atier, botalelanga. Congo Température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Isonya Tobina, Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancier, vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana ngona mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Awa oyeka na bilamba to valise na yo. Yoso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise minene. Bana poto en tout cas awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation on ezala te. Flat Hotel Rosette 1, Rosette Hotel Rosette 1, Rosette 2. Voilà, bienvenue sur votre chaîne de l'internet à Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'amour depuis Allemagne. C'est bien moi Dorcas Boloko, la branchée de la presse congolaise, qui n'a bino lien, n'a bino moi, n'a bino maman, n'a bino catégorie nyon sur le Koro Tchangaï. Merci beaucoup à Iya Willy Moucheni, les codes mondial. Merci à Yadrich Motomètre Beba Zibeba. Merci à Igor Mitumotema Denise et Fabiano. Merci à mon conseiller privé, Papa Bovik Maswa des prix suisses. Et merci à l'ambassadeur Raymond Nakata Suisse wana. Merci à Papa Lambert Kuka Koka Nakata Paris balobi yende kolo masolo donc moto solo l'arabie Papa Lambert et Kuka Koka Nakata Paris wana. Un grand merci à Christian Benabe grande puissance et Papa na Luciana balobi Luciana mon na bonheur mon na makambu. Merci encore à Richi Kapinde et puis bonne année année comme que on a souka et kala mingi ta to kota 2020 on est mamba bien mamba kitoko. Voilà, bandeko, on a toujours actualité, toujours ndenge de sengele, car ndenge bomonaki, toti ko bungisa moko o yazali comédien munene, artère munene, asala pe ba film ya belé ya danger o til le carton araba cedi na ngwete kamera ba vidéo na ba télécharge ka o tiko tika biso na kombo ya Pululu Chico wana kombo anda ku Pululu ezali kombo na ye ya scène o wapi a tiko tika biso tozali bongo na ndeko moko ya artiste et comédien oyo wapi bino boyebiye na kombo ya Chukien Shadraka Discoarete fungole la caméra nanga bandeko bazo na biso ba mona invité nanga ya mukulu alelo na kombo ya Chukien o azali bongo a tournera ming barole à papa barole à papa mukolo donc le bomoni en forme na ndenga ki bo jeunesse na ye tozane awa o tozo beta masolo. Bonjour Chukien. Bonjour Madorcas. Bonne santé.
Kosa. Mes condoléances d'abord. Merci. Voilà, tout ça, bon, on a tué, on a déjà ma parenthèse via l'histoire de la vie. Tué, j'aimerais bien qu'on rappelle Batou, Baïbana, le tué, pour Batou, Baïbana qui est beau papa, parce que le même qui est beau jeunesse. Batou, Baïba, non, Nicolo Penza n'a joué qu'à Boy. Donc, tué le moto, bon, Baïbi. Il n'y a pas deux comme moi. Nara, n'a pas tué le moto. Tuke Lomboto bima wapi bamzuzi nkaka oleka na groupe te. Non, Tuke Lomboto azama na modero. Mona modero. Ouais. Azama na banzonzi mais na bima pas modero. Voilà, tout ça bon on a Tuke Lomboto oyo wapi tout ça beta masolo c'est leur actualité mambo etali pululu. Tuke Lomboto lelo to moni pululu wazali mutu botona kina epé auti koti kabiso sangwa ni komenya ke ndengena. Ah, Mador Kasi. Na ebité Obi le long a sali à 18 200 émissions pour la maman ya pololo. Et ça quoi tu vas no boy. Tu peux sentir comme combat biso na dai. Ogande. Ah na kama be makasi. Taka na utali kula mbetu na babana na se. Donc peut sanga penza passi ti le na za na passion na mobile ko testoma. Pona yango jo anga pena so ezungi bandu so na tina mu Congo. Pona yango donc to perdre mutu moko oyaza azala qui vraiment aza icône totia icône parce que aza déjà la école na ya bimisi ba pulu le belé ba bima na monde ba misusu ko ba matina ba musique donc to perdre penza mutu mo azala qui valeur pour na biso et ça nga penza passe c'est parce que avant Koufa le dimanche na sola ina na téléphone to yoka pe to kutana lelo to kutana lundi na tournage mais le lundi yango ya tournage ya Koufi ça nga passe. Voilà, papa Tuké, ce qui le lot pour nous, a confié à Tikibuso, il va dire à quoi? À Belaki, avec déjà Bachi, Wanda ko déranger, to Basousi Nenge, Baninga Bana Robin, c'est elle société. Ouais, et l'autre bomi Chico, et ça maladie. Parce que pour nous, Azaki n'a bien, en bonne santé. Azaki vraiment en bonne santé. Et écoute, Azaki mon néné. Manga nga za Éthiopien liboso na e donc azali munene penza bonne santé et donc le mi master ezaka ba souci omoni Chico oyo azala ki Chico pululu wana na oyo lelo ninga akomi kozonga wana ezalaki des choses différentes donc akakokai ko ressaisir passe wana te ezalaki kutu ba er moso to fandi Chico la ta ka lunette ya mwindu abomba ba raisonnement na na kati ya lunette ya mwindu comprends les appels sur bofana Chico pe so pas une épée tournage abonné le ba pété peut-être ba demando ka ça ndenga lo bangana yeba wana pété orgueilleux tout vantard donc et le bato ba bando kansa yango wana or Chico na ces derniers temps azala qui pensa trop pensif au vendre pena bofandi boy so bo tourner même so les gens on tourne eta vandi au moins muto ga comprendre muto azana ba problème donc le ko bomi mutu na biso ezaka souci parce que souci est bomaka de le bomi ngwana souci par rapport à nini ndenge ya koma ki isolé bufundola ki e ozomona mutu comme un film azotia lisusu pour le te on dira koma ki inutile avec sous utilité par rapport ndenge avec avant nakoloba inutilité te nakoloba pété que to sundola ki e ezande na batu mususu clique moko boye o ba kotela ki e fiti on comprend et bah loba qui aza orgueilleux aza impoli nga moi je m'étonne beaucoup na ba comportement ba mususu ya ba biso na biso ba congolais to mi bomaka pona nini soki na loba no d'abord on a ba producteur on a benga été soki réellement Chico azala qui produit na bango ba kokai posa la que Chico tant yoki ke Chico aza mabe Chico aza boy Chico aza impoli so yo producteur osani so za posa produit na yo o benga produit na yo yebisa ke tala ngana posa na yo na musana nga mais ba yebisi nga yo o changer luka ozunga ba tutu ozo leser bango mais na producteur na batu misu basali yango te botiki moto est-ce que wana za bolingo za bolingo te parce que moto ayo kaka yaya ndeto za bolingo za na mabe mais on peut signer un conseil que tu sais yo tout le monde aux araboya aux on point yo tout le monde aux araboya ah non yoka aux on point
Lianza. Bonjour papa Lianza. Très très bien. Ok. Merci beaucoup. C'était la papa Lianza. Oh, à côté de lui, en pleine émission. Donc, il faut comprendre tout ça. Ah, est-ce que ma comédien Bazali? Et c'est que pour le loyer. Personne qui va récupérer qui est. Donc, tu vas na biso, tu vas na réunion na biso kaka, tu bon sandeng obsèque et zaleli. Je disais que ceux qui bon mon aki mutu mabe, bon benga pembeni, bon obsèque papa, ko sa sur le côté. Mais tant que basali ngote c'est que bolingo ezate. Yango basundola mwana mai. Mwana mai pe koli mwana na scène. Ezali que bon mwana mai pe on va na mingi na kinte. Minka braza. Ah, y mi ba voyage banini. Mais tant que tu comprendre le moment boye na ba ya mayo ba ya mode ba bite fo mona maya zonga ba oneza benga oh kita kini yo ko vanda kuna ndeni ndeta makiti to mo jouer na ye on ya monique ces derniers temps avant kufa bisonde to zala na ye tozo lia tozo mela tozo jouer tozo tambola donc c'est ça. Voilà l'autre monde va comédien d'abord tout le bana le succès et le roi bien succès. Ce que les moutons là et donner tu y besoin de la succès de cartonner partout et la ronde. D'abord succès donc ça dépend de la personne. Succès toi on peut bien succès et bon mamutu. Succès peut ko bongisa yo. Vous comprenez? Si ko ezala ba biso ba misuso yo na ba monde na biso oyo so muno comme na succès au moins on mateli batu nyonso na muto comme donc kanga kayango sala ki pulu comment manquer batu ba respect là je ne sais pas parce que à l'époque quand Pulu jouait azana na succès na succès na ba ndeko luka ko tuna jouer na jour na jouer na Pulu donc bien moko ils ont des mutakota na Yesu kayoka kitoko moko et puis tia kufa le ngaka na succès comprends ngandi ba tunanga ba master nanga c'est bien ngandi ba Micho ngandi ba Shoga ngandi ba Dinola lelo na ndima ba mobikisi na ndima Lianza ne papa Lianza ya bango baza ba to ba comme ba succès mo boye OK biso photo ndima ngo comprends ce que so nga tuke na boye po nga pena nga na succès na nga ya muke on comprend mais na robo ya ngote mais succès so to landeli yango bien ce qui cause la maîtrise à succès té on se perdre on se fondre au koufi or succès faut ko lunga ko girango na succès mais succès na ke ba yemi na délire o mangata na bando na basi même sous na sima basi na zu malade comprends même sous na sima basi na eza moi c'est mutu mobile nae a luki nga problème na koufi vous comprenez donc succès il faut qu'on maintenir yango c'est ça. Et puis qu'est-ce qui se passe ba comédien bino bolinganité bozomi boka na bambas bino na bino bozomi tia na ba poison bino na bino c'est dit à quoi? Oui to linganité bolinganité c'est ko poani mutema bete mama lukengu netinga na ipso vérité et le monde ko lo baté prophète nanga benga lobby amone nga mabe abi yonde cible on a évité cible ngo ya banane ba comédien toza na bolingo ya mbebo mais ya mité maté comprendre donc to lingana kaka surtout mo ndeko nanga na suka so pesika mu Congo bon atubi ombele kufi donc ba congolais ba comédien to lingana ya solo bon tu vois que la moninga mbasu ba aimons nous vivons dans le lokuta bo lingana tezaka juste comme bo pesi to linganité ngana uta Dubai ya uta uta Dubai ba mbasu oh kana Dubai ya pamba kada Dubai ya pamba mbasu oh mbasu on peut boki ya tigre donc banana jeune matopena boye si na ba partie intime na yo okufa mbala moko batika ndako na église 3 jours mbasu si les jours amona bandimate vous comprenez yo boki le moninga mbasu ngo bomaye yo tika l'éternel ah so nga na bo mutu se nga za immortel le yo kufa na nga na kufa te mais yo bominga lelo lobi yo po kufa o sale rare mais le veut le bama que pour le mutu empoisonner la vie de lui je ne sais pas là je ne sais pas éviter ça donne discours il y a de l'eau les cas le bar en route que pour le mutu tu n'aurais poison tonner ah na éviter ta mi chose déranger na éviter oui, habité. Na habité. Boy de le bâton de. Na boy été, mais na habité. Na habité. Habité. Na habité.
Par rapport à succès au Pouloulou, la salle qui l'eau, mon Pouloulou, la tiki bana 6, au bazar, oh, tu es bien kin. N'est-ce pas qui, de qu'on a vu sur moi si maman est payée le baki, Pouloulou, la tiki bana est belé, mais la kin a bazar 6, maintenant, nombre, tu as nombre à kin. Nombre, les bandes, tu es habité. Comme on a Pouloulou, la tiki bana 6, n'a le pas goûté, voiture, garantie, l'eau, moroté. Succès en moi, qui n'a pas bon à Simbaki, à Salah. C'est un problème d'organisation, maman. Moi, je peux avoir $100. So, il y a qui n'a s'organiser. Il y a des gens qui ont mais $100, on a balu comme 500 on a bâti un moins bon. C'est un problème d'organisation. Parce que le succès, nous avons l'art Oya Simba. Alors, tu as moi, c'est pas on a été une photo va pas vérifier. Bon, tu peux saper. Bah, Chadrak, bon, tu as vu cette photo à Madame Moana et les caras des jeunes tout le bah Mona. À quoi pour tu as moi, c'est pas on a été. Oui, et le roman boué, Bible Pelobi. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Oui, M. Soupé, Chico. Avant à Balanana Maman Nabiso. Bateau Bazara, Naëli Bosso Banda au PC conseil. Peut-être le longtemps où maman continue à Chico ça qui taki. Moi, il y a Banda aux Alibosso, ils sont sous-bongoté. Donc, dans la vie, il faut tous avoir la part des choses moins bouquées, nazozoa. Mais nanyo na koko tia pembe nanga. Vous comprenez? Il y a pas somme comme na mbongo atira ba camarade yakala. Ba camarade yakala ba nini? Il y a pas na mbongo mu vantar te. Na zana te po yobete na soto ke malewa. Ngana luka muto mso ebisaka ke yaya. Restaurant. Ngana luka muto mo ebisaka ke yaya. Ngana tongi des étages mo boye. Ah ya nga pifuna tonga. Osala ndeni. Moni ko muto émerger bongo. So ngai na zimbongo nanga. Yo, ouais, ça va trouver maléwa. Mais moi, là, on a. Oh, on a bon, on va non. Donc, et ça va kicker. Peut-être ça va kicker. On a vu ce bateau à bongo pembe naé. Azali na bateau, bazali pembe la flatteur. On va y flatter. Ah, ya, là, je suis quoi à 1000. Il y a tout là, tombé là. Tu vois? Donc, azanga qui bateau ana. Donc, c'est ça. Voilà par rapport au mambo tout le monde a photo au maswaku en tout cas publié. Est-ce que c'est nécessaire que mon maswaku ko kanga photo ni bazo linga pululu dra na mort pas publier ngo batu ba mona toi linga qui juste que batu po même biso to qui m'appelle alors donc est-ce que pululu a confié solo donc tous qui pensa ba appel na azo qui confirmation pas modéro na confirmer là qui nga pululu a confié mais comme mon maswaku ko kanga photo ya bongo bazo linga pululu dra est-ce que c'est nécessaire faire la kanga non maswaku pas ça yango te po na base to publier yango bato nde ba publier ndenge maswa kwa tindaki yango baza mitema mabe parce que maswa kwa tindaki m sous individu le rôle ngai king ya bozapi ya biso yo so m sous ngai na rozwa ngone na bandi ko publier bato non maswa kwa akanga yo na ndenge mabeta maswa kwa kangi photo wana sans arrière pensée sans et pourtant net ba benga soki buzz pour que ba laksa yem tazala yo non atina ika seke mutu moko mutu wana ne moko voilà que ça aye mangamba pululu asali besoin na tindi ozo comprendre oh maswa kwa ça ina ebongote ozo comprendre bati ko condamner ndeko na ngai ndeko na nga atindaki ezande to vandi boet lombo to zap na émission na Dorcas check na tindeli mutu so mutu wana emso komona ba micro na biso to simbite emso to na simba gyobo Facebook ba ko moi sina mbali bonite news et Panzani quand ndé ba sali maswa kuti ezaka neto banda ko benga na ya biso to zali tana mokola watolinga tozo ko to rapatrier ngo na cinquantenaire sikolo. Mais le loba tu vois fin est bien hypocrite quelque part et tout le bapé oui boza ba hypocrite pourquoi er pour lula zala qui envie soki mayonnaise na ya modéro ba kanisa raté ko benga pour lulu mutu mo repeta ngara benga ina ba gag to na ba nzonzinga ngo et on moi ba tu vois fin est bien hypocrite to pesa biso ba tu as raison que tu ba benga bino wa comédien boza hypocrite. Ouais, les comédiens nous sommes des hypocrites mais pas tous les comédiens. J'accepte. Nous sommes des hypocrites, mais pas tous les comédiens. Ouais. Il y a des comédiens où nous bah il y a valeur ya mutu, bah il y a souci ya mutu. Moi le lo so talagi, netinga muso talagi, tu cas comment souffrir. So bi kinazana art na ngana nzoto. Ezaka pona pululuté. Netinga ba benga ngati na ba filmer na ba. Le ba mayonnaise so a commis, to modéro commis na kei. Na ebi na auto tourner na film car ya moko ya
la belle vie. Il y a maman, des films, il y a tribu. Comprends? Tous les battus, au sentir que bozala ba mopena ba pire boso là. Mais ba benga côté. Na uta pour tourner film mon coquette. Vous comprenez? Moi comprends battu mon baza ba click na bango kaka. Ba ponana déjà. Ya ba na lemba baza ba orgueilleux. Te ya to ba na lemba mosenja te. Po biso na lemba toza ini. Quand va to benga ba acteur ya ba commune tout. Ba ya jouer na biso. Comprends? To beti sola ya ndeko na biso sikote. Le lo accueilli. Mais le bien sunga pe na kufa. Oromona batu belé ba kolela. Mais ngayo na za ba benga ngana ba banga na bango te. Vous comprenez? Au sens de côté mo boeza. Lu kengu mo boeza. Net les papas de Michaud. Les papas de Michaud c'est Guillaume Vang, la banque populaire. On se comprend. Donc bongo. Ce que oyeb sanga ki toza tolingani. Hypocrisie eza na mondo yo. Yo sarana te. Na ko to so sanonga te. To wana nani? Nazo ba na po zo be na nonga te. Po bino ba ki leve belé. Apota ko mona na kufi. Allez oye na ko lela na yo. Oye na ba mbongo na yo. Oye na mama na yo. Tout le monde na morgue, au monde muto ya ko yamba muto yo donc o kuna ko makate. Tout le monde na morgue. Kasité. Donc o na o bakangami, o na o bakangami. Tolinganité. Tolingana ya solo. Tolongola hypocrisie. So ça le problème na Tchouké, Luka Tchouké en face. Parle-lui. Comprendre? Et bozu pe compromis bobomi pe moto. Et que le problème à Tchouké ko beti nango kingani kuna OK, panzani. Surtout quand on a eu ces pianos. Le roi tout le monde président ça il s'est otebi que bando yo kana bangote na pululu malgré tout que pululu aza moto ya bimita ki na style wana mais banda na déjà ko simba te déjà ba beba na ki ko mona ye ko ya ka le matanga eza ye batikela ye pululu aza mwana na ye mais na vie normale de banda soko sola te est-ce que c'est nécessaire à l'école ba tout ah c'est là langage que lui c'est là langage bon moi bangi peto yango mona mona to banga nzambe bon moi banga ça il makasi na banga nzambe nga banga mtamoki te banga nzambe na respecta kande muta mokili voilà mais beaucoup moins na morgue c'est là langage que lui tous les comédiens beaucoup moi comédien beaucoup linga tous les ngapula nini beaucoup bimisé chef non tu vois linga nga loba patron côté mo pe azape na raison parce que pour la outé pas na ye mais déjà moi ici ba beba na déjà pour hier muta avec envie ba maman avec qui tika qui pour le monde parce que le reste qui na ba venir pour le ba tu ba témoigner ça il sert bando ya na mutu kamati si volume besoin pas toi pour lulu azoneka donc capo pour lulu la mona e ba tu ba mais le là il témoigné que pour nous moi pourquoi pas air basé qui envers quoi qui base à bon terme là pour lui vous êtes hypocrite il faut tourner Voilà, merci beaucoup. Donc, merci à Mizundaka, merci à Maman Yolande de Dikandoa. Ya Yoyo, Balobi, Salama Tongue chez Nadia na Milouzwana, Basort Nyo sur la perruque, ni on a la perruque, Basort Nyo sur Lingi, Brozon chez Nadia, tous les perruques, hein, Bamesh Nyo sur Outara, Awana Lingara Kitoko Bread, Mira Bread, X Nini Nyo chez Nadia, Brozon, on dengue Sengeli. Donc, comme il y a vu ça déjà cochité, de l'autre monde, il y a un comédien, Nanda, moi, chroniqueur, na chroniqueur, qui kuna na kingakati kingakati yango bozela kaka ibemba pululu pour kende boko pe ko reporter ngo bolobi non maman qui est né pululu akufi to zela to kunda pululu bongo to kende mais vous préférez na matanga bo kende non tu sais quoi na ba ka ba radio trottoir ndezala na Congo namoni na Facebook na ba réseaux sociaux ba commis ministre moko ougandais a lobby peuple congolais za peuple moko ya honte tala ba comme ko qualifier biso ba peuple moko ya honte soki to robeta li solo akingakati mes respects maman meilleur vœu maman Olive Lembe Kabila moi sa papa Raïs Joseph Kabila Kabanga Che Guevara Shida Rambo soki maman benga ibiso maman ebe mambali wate maman benga biso avant abenga même Chico Pululu maman mais er Pululu ko fi fallait qu'on reporte a reporter qui bon maman bengi biso ezali profite que mardi Chico ko fi lundi to kenda te to kenda jeudi to kenda le ke Chico pas na kina kaisa ayi pose pe biloko parce que bobi biso so i maman nga kufi azana morgue et que abeda chou abenginga
To Fabrice Ntieka les boss américains. Ndeka no bana maman Olive to maman Denise Nyakero Tshisekedi abenginga. Maman no yate pe maman ngaza mok. Il faut na mona bango pona kunda maman ngati. Oh, poni to sablo mo. Mais tu es que maman ya kota, la maman ngara ya visiter moi ça Pouloulou. Et ça qui déjà eloko moko déjà maman ça préparer ki abenga ba. To keneka ba comédien te? Na bino ba journaliste, na ba politicien. To keneka ba comédien te? Et ça qui est le cas, la maman n'a pas ça échange de vœux. Ce que tu as calé en maman a calé en et ça qui échange de vœux à bâtonner sur la tendance, nous sommes en boca. On va les caractériser dans les temps de équerre, de tout le baga. Tous les gens politiciens, tous les gens journalistes, tous les gens comédiens. C'est quoi? Et comme une polémique. C'est comme une polémique, mais comme ça, tu commences à faire des parce que la minute, tu faut pas pas si ming, ça bino ba comme. Oui, tout ça là. On va aller cher et pas na bino. Mais comme que maman fait, tu vois que nous fait, tout le monde va vidéo, bon ça, bon c'est cas, bon quand on photo. Comme si que maoueza on a mis maté bon la poulou ka, tu vois que bien que tout le monde a engopé, tout le monde a engopé. Pas c'est ça. Bah tu vas les ba lukate ba comment et comme on voit si j'ai moi ya moquerie pour déjà la joue appelle ba fingi belé. Surtout yo ba là, on dirait que la côte ça y est na mort. Tout ba finga yo kutu aussi. Ba finga o ba ko finga. Mais na royeb ça ba ka nzamba limisa bango. Ngana kinde kuna puna isengote. Même yem to finga so za na Kinshasa so ba benga ki pa maman Olive anga kende kaka. Comprends? Non, qui est d'abord pour la vie d'Angamoko. D'abord, nous les artistes et comédiens, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des apolitiques. Et puis nous sommes l'église au milieu du village. Vous comprenez? So le maman Denise Nyakero à Benginga. Tu n'as pas dit ok. Oh, peut-être que nous maman peut s'engager et loco. On a qu'on a dégoûté bien. Vous comprenez? Pour bisoper dans des nations de tout ça. Moi le monde bisoto ça. Tu es réunion na bisoper des bisoter tout ça. Kana Chico. Mais voilà, ben qui réunion tu as réunion à Bino. Ok, na yolo réunion. Quand c'est ça pour monter. Ça peut s'allier, ya bango. Peut-être on irait ni tu vas studio, il faut beaucoup de studio. Bino nous sur comédien, mais on comme studio au Cameroun. Comédien vous ça c'est là comment? Ce que l'icône na biso ni osona a NTPC déjà mon compte. To zilaka programme et route akuna. Depuis ça. Là tu tokanisa. Nga jamais na ko yema na tokanisa. Jamais. Pour na kenda oyema na liwa avait mon doueri. Soit 10 ans président koto kanisa to kotsa batu na kotéri. Comprends? Nga jamais na ko kuna. Je te dis. Ya monnaie parce que bino ya bino. Monnaie ça bisoté partout. Tout le monde a présent phénomène sobe à Sara bablo moto kena yemba kala batu bakufakala to kena biso nesot ba Sara kotérité ote o yote tout nyonso fa yemba. Comprends? Ta ba ça to kanisa nga ta mutakufi ta mutaza vivre bondo kansete. Oh tout kanisa ngo ezaka ba opesa ba brevet o bino boyebi. Oh wande tout kanisa. Voilà, ma comédie, ma combo la bino, on a des bino, il y a un groupe, bino, ma bino, aimons-nous vivants, bozo et me péter. Car aimons-nous vivants. Tout le monde qui a nani, de qu'on a vu ce papa me toyo, mbasso et Mati, et comment que Mati n'a moupende. Qui c'est quoi? Aimons-nous vivants, on bosse à ni. Au zupe, au bois que nous n'ingamba souvent pas l'aise. Ah. Pour les comédiens, pour les d'abord ici il y a bino na bino ici ça. Na malinga batu nyonso tous les comédiens. Tout. Wani ya maluba tout monde. Je te jure. Luka comédien moko. Au venti na plateau nondo ya mbinga. Tunaye punanga. Ah yebsuka ba témoigner ka malamu punanga. Voilà, c'est quoi studio to comme beaucoup de gens. Ouais, programmation hier. Hier lelo je pense qu'il y a des moments où la réunion wa tozo mes maman to kende ko sala yango ko kotsa ba chant ba vocal banini et le lendemain de to sala to tourner filmer to rendre hommage na Chico Pouloulou dans biso to sala ngo. Voilà, merci beaucoup Papa Tchukiel Lomboto. Pas mot de la fin na yo na bandeko balangi et puis tu vas retenir nini na passage na yo na Congo. Ouais, vraiment ba mot de la fin na ngeza. Peut-être dans programme t'es ici quoi. OK. Mais je pense bien que Torolela Pouloulou kaka après ba fête pour les biso bien. Pour ceux qui tolobi to salango vite fait Torolele bien té. Faut te préparer penza ko le lande na biso. Donc c'est ça. Et là on va retenir d'abord nous les comédiens. Totika hypocrisie.
totika bolingo ya awa bino bato kuto emso bokenda kinga kati teka bino bokoti biso fiti pa ya bato miso tala bango to olela bango bakei so yo kendaki on va boy tolingana hein aimons-nous vivants tolingana netingana ngana bato tous les comédiens je vous aime mais tolongo la hypocrisie o boka la moninga mbaso o kotsa moninga ndako yo zwani tu n'es pas immortel aux âmes mortels netinga donc tout changer biso ba comédien merci na pesi nanga ba meilleur vœu na ba ndeko nanga nyoso communauté congolaise na diaspora na pesi Mastar Metampinga Arambongo Metampinga Mastar Nadine Lumaya na pesi mbote na Sandrine de Campo bientôt là janvier na mabele na Kenya na obisengai na yat na ya bientôt là tout le monde na wana na Nairobi oyebisanga bangle na wana ndolo ba wana na litoi ambote na nga ya trop epa na yo masa na nga Yves Mosengo venanga fondé KBA bambota trop prompt guérison na yo manager mon manager Medamukuna prompt guérison na yo la reine Medamukuna prompt guérison Zamba Bikisayo bambota trop na yo le chanteur par excellence Tony Ambrosio bambote na yo Dieu merci Mbokani balobi attaquer bango hein Wai Bezwa petit frère Dieu merci Mbokani bambote Skaboza Shadraka Kakolo mon ami bambote Skaboza bino nyonso vraiment je suis de cœur avec vous bino pe boza de cœur avec nous ndenge tozolela na yebi ke masolo eza bien to kunda ndeko na biso bien bino bati bolinga ngate moi je vous aime. Merci. Voilà, merci beaucoup Tchouké Lomboto. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Willy Moucheni, les cordes mondiales. Merci à Maman Rosette, la fleur d'Ambour. Merci à Toto Radjabou. Yaya Cédric Lema Solo, la Rana Yaya, notre Toto Radjabou. Merci à Papa Lambert et Kuka Koka. Nakata Paris, Balobi Koloma Solo. Merci beaucoup à Papa Bovic, Massoa depuis Suisse. Merci à Ambassadeur Raymond Singa, Igor Mitumotema, Denise, Fabiano, Christian Benabé, grande puissance et Papa Nali. Luciana, merci beaucoup à Shadrack et Discoarette et merci aussi à Kenzo. Oyaza Moutassa et l'Arabie Makamuning et Sengeli. Abonnez-vous et puis bonne année Nabino. Tokutani Bongo à la prochaine. Bye. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya Maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Isonya Sotobina, Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière, awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona, yoso sakana ngona mikili, okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2, ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles, to États-Unis. Awa oyeka na bilamba to valise na yo, yoso okuta na ngwa. Groupe électrogène industriel, lokola na entreprise ya minene. Bana poto tuka awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation on ezalate. Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2.